basede la propote que se la ki parakata basadash ligo bonde que storadia le prato bastas li protoko baba basedish la ki batakase la propote gastashe ripotoko prantoko baste li pratoko basta la gadeshta ripotoko sande rababadoko sole repotoko prataka bade rababatoka basobradi manjeklo protista repotoske soprate ripotoko basadagaste. Oh hallelujah. Nikasta labaya, ribonde ke costa, zaprote ke bataya, ribodogo sofrade, rabeda bababadista, mangre sopradia, to rakabasta vadista, la prato copatate, ripa papataka basa, no rapataga babasregeste, zoprote ke de gaste. Oh, hallelujah. Kembo na Nzambe, kembo na Nzambe. Hallelujah. Tata lokumu na komba nkolo Yesu topesi matondo pona bozalisa mina yo na biso na ngonga oyo. Nkolo Nzambe tosangani na mokili mobimba na kombo na yo, kombo ya nguya ya nkolo Yesu Kristo. Matondo nkolo ya nguya nyonso poete opesi biso toloba solo na yo, toloba liloba na yo epa bana na yo. Ndenge ebele baza se connecte bazoya awa na mokili mobimba na kombo nkolo Yesu. Oui, bakoyamba liloba na yo na kokitsama mutema, bakoyamba liloba na yo na matondi na kombo nkolo Yesu Kristo. Merci pona libre cours o epesami na maloba oyo. Ndenge zo voyager na mokili mobimba ezo libre cours na mitema ya bato na kombo abokeseni nkolo Yesu epa na bokonsesa epa na nguyezala epa kembo pona libela na kombo nkolo Yesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Boye malamu na église virtuelle tozoye la bino na ngonga nyonso kouta na mboka RDC, République démocratique du Congo. Tozana isengo mingi ya kumemela bino liloba Nzambe na mokili na yo. Oyebi bisika nyonso zali ata ozoloba français, ozo vivre na RDC, ozo loba lingala liloba Nzambe koye epa na yo. Ata bisika nyonso zali na mokili mobimba message oyo ezo ye epa na yo. Alors tondimi ete yo okupambwa malelo na kokabola na bino bakanisi moko kitoko lelo oyo ezolakisa liloba oyo efongola nzela na memela bino message oyo kowuta na 2 Pierre chapitre numéro 1, 2 Peter, the second epistle. Epître ya mibale ya apôtre Pierre, Chapter number 1, chapitre 1, and et na kotanga I read to you from na verse kotanga la number bino 18. verset 18. Oh, blessed be his O name. kombo Nzambe So, pamba chapter mapona number libela, 1, chapitre 1 and I'm reading from verse 18. na kotanga la bino verset 18. Here is the word. The Yoka Bible liloba says, maloba Nzambe lobi we let me start from verse 17. That's a better to banda da place to start. 17 It za says, mpisika mala ezo poete he received from God ayambi kouta na Nzambe oyo tata oyo eza honneur na gloire tango mongongo eyaki epa na ye excellence. This is Omoni powerful because oyo eza nguya makasi, particular day, eza jour moko particulier Yesu, Peter, Pierre James and John na Jacques na went Jean up to the mountain, balaki na ngomba bakenda and kobondela that voice mongongo wana eyaki saying, elobi "This is my beloved oyo son." ezali mwana na ngai molingami boyoka ye. And they were there. Bango And bazalaki that wana. account is recounting now. Wana nde histoire tozobeta sikoyo alobi mongongo wana ewutaki na nkembo This is my beloved son. elobi oyo azali mwana na ngai bolingo esika na ye ngai nazosepela epa na ye ngai nazotia elikya na ngai. Showing that kolakisa biso ke oyo azali mwana na ngai, and tells you how pleased he was. alobi boni aza na esengo na kozala na mwana. Na histoire mosusu ndenge nalobi bamisusu balobi boyoka ye. And this voice Alobi mongongo oyo eyaki kouta na lola we heard yango toyokaki. Verset when 18 we were with him Tango on the Holy to- Mount. ntango tozalaki na ye na ngomba mosantu Also a more sure word. tozalaki lisusu na maloba kosakolama. Oyoki yango More sure word. tozalaki lisusu na maloba ebele ya bosakoli. Well, that you Tango take heed
oyoki nyonso oyo ezalaki koye epa na ye mpe ezalaki pole ezongenga na molili mpe na mokolo tino na minzoto ya tongo oyo ezali kolamuka. Azoyebisa eloko alobi tozalaki na maloba ebele, maloba nzambe etalisaka eza sur, maloba nzambe eza sur oyo nde eloko esengeli okomprendre ntango ozoya na evangile. Bato mosusu bakanisaka kaka elo mo boye kosala eloko moko, kasi nzambe akoki osala eloko te epa na yo sa na nzela maloba na nzambe wana nde bosolo. Nzambe ale moto akisi te, nzambe akoki osala eloko te soki eza libanda baloba na ye. Biblia ezoloba Jérémie 33 Jérémie 33 oyo eza kitoko mingi. Jérémie chapitre 33 na kotangelo verset na Bible elobi nkolo abi soki yo brise kor na ngai mpe na butu. Est-ce que oyoki yango? Soki yo brise akor na nga na butu, not be day and night in their season, oyo kozala then may also my covenant be broken with David myself. Oyo ekozala Should not have a son kwete to reign bozala upon te Israel. na oyo bokotia na mwende na ye mpe ezala délivre na Ministers. baministère na nga oyo ezali nguya. Then he says, Alobi as the host of heaven cannot be numbered, abi neither the sun lokola minzoto ya lola ekoki kozala denombre te, abi yango wana na komultiplie semence ya David mwana nanga mpe na kotalisa yango. Omoni yango the Levites are ministering to. So he's letting you know azosala ayebisa yo break the covenant oko brise alliance covenant of the night. mpe alliance ya mokolo to mpe ya butu. How strong my word Abi bongo nde maloba na ngai ezali mpasi Jérémie 33 verset 20. as sure as the night. Abi na kotalisa yango na mokolo mpe na butu. Yo ozokende kaka oke olali Nations, bamboka when it's misusu night, it looks as though ntango eza na butu ezolakisa lokola eza na moi, me bango bayebi ke eza butu deja parceke bango bayebi ndenge nini bakina mosala. Bango bayebi ata soki eza moi, bango bayebi ke eza butu as sure as the day, ezolakisa lokola mokolo he says, azolakisa will come and the night will come. Abi He says, butu that ekoya. is the exact way my word. wana nde esika maloba na ngai ezali. Directing that word now to the man David. Ata ndenge ekendaki epa David semence na ye wana bazoseka fe na Kristo oyo eza nguya liloba nzambe ezali. And you know, when Oyebi. the man Ntango to moto me about his faith, ntango azolobela kondima na ye eloko ya liboso esengeli oyeba eza nini yango andimelaka. because people just talk Po ete about bato faith balobaka many times, kaka makambo ya but kondima, haven't used their faith on something. balobelaka kondima na bango batia yango na eloko moko boye. Or purported faith. Kondima toki kondima ndenge nini soki ezangi liloba nzambe ezali You're drudging yourself. eza kojuge yo moko, eza komikwasa yo moko, wana eza kondima te, wana eza kondima te. Comes by hearing. Liloba nzambe elobi kondima eyaka na koyoka, koyoka na liloba nzambe. Faith of a man Kondima moto on the word. esengeli ezala na liloba, esengeli ezala na liloba. Azoyebiso liloba oyo Let me read something tika else. natangela bino elo mosusu. Isaiah 54. Ezayi And I read verse number 10. Isaiah number 54. The prophet Ezayi Isaiah number 54. Ezayi And I read 44 verse number 10. na otanga verset 10 alobi For the mountains shall depart, hallelujah, alobi and the hills be removed. po ete ngomba But my ekosalama, kindness alobi kasi bolamu na ngai ekolongwa te epa neither na shall yo. the covenant of my peace Ata be removed, said the Lord that had boye elobi nkolo oyo aza na mawa likolo na take ye. that word to the man. Yo kokozwa liloba omemi yango na bango, liloba wana eza tellement The sûr. mountains be removed. Abi ata ngomba The ekolongwa, hills be taken away. He ata said, my covenant of peace abi of no alliance na ngai ya remains with kimia you. He said it will not be removed. alobi ekolongwa te.
Because I've had mercy on you. Abi parce que ça na miséricorde likolo na ye ekolongwa te. Certaines fois When you face certain challenges, tango zo vise ba défi moko na bomoi na yo ozomona lokwa osalaki eloko moko ya mabe yango wana nzambe azopinir yo, nzambe amutu te. Nalobaka ngo mbala ebele kolakisa bino yango, nazoloba te mpo na conduire babiloko, mais nayebi ke toza na dispensation ya grâce. Biblia elobi bisika masumu ezomata ebele, alors ngolu ekomaka ebele mingi koloba. Plus mabe ezokoma ebele, plus ngolu ya nzambe ezokoma ebele. Oyo eza eloko bato esengeli basosola. Omoni basala licence ya lokomo. Omoni licence na yo contre péché ezali grâce. Eza licence te ya osala mabe. Oyo asala mabe se asala mabe. Ata soki osali mabe pe olongwe na masumu na yo, nzambe akoyamba yo. Yango nde Biblia elobi abi akoyamba yo na ngolu na ye. Biblia ezoyebisa biso lisusu boni nzambe azala engagé na maloba na ye. Abi oyo eza kitoko, alobi ete kitoko na ngai ekolongwa te epa na yo. Bolamu nzambe bandeko basi bibe mibali, bamama, bapapa, ba jeune fille, jeune garçon, mwana muke, bolamu ya nzambe ekolongwa epa na yo te. Wana nde nzambe alobi ete tika bango bakende mopanzi, tika ngomba ekende, kasi bolamu na ngai ekolongwa te epai na yo. Nzambe maloba ndenge nini, maloba ndenge nini. Nakolakisa bino elo mosusu. Genèse 28. Genesis number 28. Genèse 28 dans la Sabino verset 15. Genesis 28 and number 15. Dans la Sabino. When you have these words, tango yoza na malobo you don't just go sleep in okokendeka olalite kuna. When things in your life are contrary to the tango makambo oyo ezaleka na bomoi na bino ezokende contraire na bonté ya nzambe, yoko boya yango, yozoboya koyamba yango po ete yango eza na prescription ya maloba nzambe te. Wana nde eya lolenge ya kozwa tayi na liloba nzambe. Liloba nzambe esalaka lolenge wana. Biblia elobi abi mibale to misato bakokisaka maloba moko. Ezaka yo te kotelema wana, yo esengeli wandose maloba nzambe, ondima maloba nzambe pe oétablir lilobana na bomoi na yo, oyambi yango pe okokisi yango na bomoi na yo. Olobi ete o nzambe alobi eza solo okangami na malobana, okangami na malobana. Sikonga nazoyebisa bino lelo malobana oyo eyaki epa na bino na nzela kondima ekoeshue te. Omoni ekoeshue te parce que okomona ete eloko ezotambola te, mekanisa badisiple balaki na Yesu. Liloba nzambe liloba ezalaki aolala, mopepe bambonge bwato elingaki edinda na mai, Yesu alamukaki te. Et puis bakei bayebisi yozo bisenkiete teke tozo kufa. Abi tango alamuki ye agangelaki mopepe na mbonge. Biblia elobi ete yango etikaki makelele bambonge. Omoni Jesus went on doing ye alakika kosala oyo esengelaki asa oyo tourne attention na liloba nzambe, qu'importe makambo oyo ezoya, ata bapression ezoya epa na yo, oyo ezoya na bomoi na yo, pesa attention na liloba nzambe. Liloba nzambe wana eza sûr ekoeshue te. Tala yango Genèse 28 verset 15. 28 Genèse verset 15. Tala nzambe. Oh hallelujah. Oh ezanguya makasi. Alobi awa abitala nazana bino, nazana bino. Wana alaki olobela Jacob. Jacob ya alaki moto masi. Oyokolongola komba Jacob omiki kombo na yo okomisa ngo personnel epa na yo. Alobi na olinga yo abi nazali na bino kobatela bino ya bisika nyonso oyo okokima.
You're on your way to the office. Ozo kende na bureau na yo aza na yo. Ozo kende na voyage nzambe akobatelo. Ozongi na musala nzambe azobatelo. Bana no bazo kende na nzela classe bazo kende azobate. O nyonso ozo sala nzambe promettre po abatela yo. Okokyo mema lelo bana na banko ko sala ngo nyonso. Alobi akobatela yo. Astope kuna te. He goes on to tell you. Akeli susko yebiso. And will bring thee again. Abina kozonisa bino na kati ya mabele oyo. Po ete ngai na kobwakisaka bino te. Hallelujah. I will not leave thee. Ngai na kobwakisaka bino te. Tino na kosala oyo na yebisaki yo. This was not a perfect man. Oyo eza moto oyo alaki parfait. Azalaki oloba moto moko parfait. Jacob elingi oloba ete moto akosaka. Ye akosa batu malebe. Nzambe azopesa promesse na parfait. But you see, Momoni he was the recipient of the promise. mais ye alaki récipiendaire ya promesse. Lokola yo pe ozali mokitani ya elaka. It's not about judging. Tango nzambe azoloba eloko eza te par rapport à jugement pe akatelo etumbu. Nzambe aza mosantu. There is really no. Mais eza wana nde oyeba bosantu ya nzambe na bomoi na yo. Even if you fail 7 Ata times, soki okwei 7 fois, God is prepared to receive. nzambe ase préparé mokolo moko hiti. Peter came to Jesus. Pierre ayaki epa Yesu atuni ye mutuna oyo. I really thank the Lord. that Ngai nazotonda nzambe ke petelo yanolaki. many times should my brother sin against me? Abi boni ndeko danga osumuka epa na ngai pe na olimbise. Alobi 7 fois. Alobi wana peut-être ezalaki. By 7 times. Abi 7 fois okosala ngo. And once he was through, Tango ake kuna Yesu alobi nayebisi bino 70 times 7. 7 fois 7 fois. 70 times 7. 7 fois 7 fois. There are scholars who argue back and forth on Wana ezoloba te okende okweyaka lisusu. 190 times. Ezali 449 in a day. abi par jour. A day. Abi wana pe point wana eza par jour. Soki yo okoki ko enregistrer mabe moto akweyisi yo. O compte boni moto akwei contre yo moko seke ofoza la diable. Soki nzambe akwei espérer que ngai na limbisa moto 449 fois na journée. Some says 99. Mususu alobi Still a lot. ata 99 eza ebele. So if God expects you to do that, then how much more? Abi What is boni God's ebele. superiority? Nzambe ndenge azo supérieur. Monene ya nzambe soki ye akoleka te o moto akoki osala. Est-ce que ozwi yango? Est-ce que oyoki yango? So I'm saying to you, Nazoye biso tika ke o nyonso osalaki mabe na ngoka bususu ntango olamuki mpe okwei kosala yango te ekitiso esala lokola nzambe aza contre yo he te. doesn't break his word. Ye azobatela maloba na ye So he's telling his man, yango nde azoyebisa moto oyo I perform. tino na kokokisa. He knew he was going to Ayebi ke akosala makambo ya mabe, ayebi ayesa makambo mosusu, me atelemi na ye. Me ntango nzambe ayaki epa na aotikala libela na yo. Alleluya, alleluya, alleluya. scripture. Écriture mosusu. Get excited all Naza ne sengo tang mbalebele parce que nazo opportunité ya kotanga maloba nzambe boye pona ngai moko God's people. pe na bato ya nzambe tala oyo. He says, Alobi in chapter number Chapitre 24 and verse number 35 of the book of Matthew. And Matthew. I'll be closing with that. nakosisa Matthew Matthieu 24. Matthieu 24 Matthew 24 and verse Matthieu number 20. 35. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh alléluia. Alobi alobi lola pe mabele koleka kasi lola pe mabele alobi ekoleka elobi ekoleka alobi kasi maloba na ngai ekolekaka te. Oh bandeko alobi maloba na ngai ekolekaka te. That's the guarantee. Wana ezali garanti ya maloba nzambe mpona moto nyonso. Nani akoyamba yango? Alobi maloba na ngai ekoleka te. Alobi maloba na ngai ekoshiwe te. Diabolo moko te, circonstance moko, situation moko te ekosala te ke makambo maloba na ngai échoué. Ata soki lola ya abandonné pe eleki to eza lelo lisusu te kasi maloba na ngai ekotikala. Hallelujah. Oyo eza nguya mingi.
to say to you, me nalingi na yebiso first of all, some of these ya liboso mutu oyo azotala nga sikoyo yo nano botama sika te oyo eza maloba nzambe epa na yo except a man alobi be soki born again, moto abotami sika te akoki komona the te kingdom of God. bokonzi ya nzambe He cannot see. akoki komona te bokonzi ya nzambe omoni But when a man comes to God, sikota moto ayaki epa nzambe alobi oyo nyonso ayaki epa na ngai aleluya I will in no wise cast out. ngai nakobwakisaka ye te libanda eske okozwa liloba na omemi yango na banke kemporte oyo yosali ata makambo ya mabe osala na le passé ata sikoyo But when you did these wrong things, you keep feeling this. ntango yosali makambo wana mabe ozosentati kondane na motema na yo ozoyeba kaka ke eloko moko eza mabe na oyo yosali nzambe azokondane yo te alobi na mwasi wana alobi ngai nakokondane yo wapi baoyo bakondane yo moko te afundi yo ata ngai moko na akondane yo alobi kende kosumuka lisusu te bato basosolaka te azalaki oyebise te okende alobi kende kosumuka lisusu ye alaki oppositione na maloba na ye oske ozo comprendre azalaki akalaki kopesa ye impete alaki opesa ye nguya ya kobika bomoi oyo ozanga masumu alobi kende kosumuka lisusu wa maloba na ezotia ye na nzela oyo ya kobika bomoi na ye oyo nguya lisumu ekozala lisusu te wana eza signification ya oyo alobaki nayebisaki bino lolenge yo oyambi yango oyamba maloba na sikoyo ekoya epa na yo na alinga yo osala boye bisika oyo nyonso osali soki ozokamba motuka na yo afongola miso na yo me motema na yo ezala na ngai qu'importe ozolamba okostope te na point wana okoki kololoba mabondeli oyo parce que yo olingi oloba epa nzambe ya nguya nyonso oyo ya nguya nyonso loba tia nzambe na likolo na kombo ya nkolo yesu na ndimi ke yesu ali mwana nzambe na ndimi akufa mpo na masumu na ngai mpe ye asekwaki na bawe mpo na bosembo na ngai sikoyo natatoli na monoko na ngai ke yesu ya nazareti azali nkolo ya bomoi na ngai na nzela kondima na ngai na kombo na ye kombo yangu ya nkolo yesu nayambi bomoi ya seko na molimo na ngai mpe bolimisama masumu mpo na molema na ngai sikoyo natatoli nalola mpe na mokili mpe baetre nyonso ya mokili ke nazali mwana nzambe nabotami sika na kombo nzambe ezali likolo na ngai kobanda lelo tino libela na kombo bokeseni ya yesu kristo amen alleluya oh ga ngai nali na sengo mingi oyeba ate yo osali priere wana nakoyebisa yo ntango osali libondeli lokwa boye ezalaka suite moko yo ozalaki transplanté yo ozalaki transfiguré ozalaki place na royaume ya mwana nzambe abomoi ya mwana eza exactement bisika ozali lelo yo esengeli obanda oyekola mpona bokonzi ya nzambe oyekola oyo etali bokonzi ya nzambe alobi zwa jour na ngai likolo na ngai mpe yekola epai na ngai okozwa ndenge nini okorejoindre école de base site na biso ezali kitoko eza très interactif okende kuna orejoindre baklasse ya école de base tokozwa yo totangiso école d'affermissement yo zala peut faire part na oyo tozosala tokotangiso basé par rapport okozwa 2 classes par semaine yo okozala libre à koposer baquestion na yo ebele ndenge olingi mpe tokosala meilleur na biso na nguya molimo ya kopesa biyano oyo yo ozali kozela tokosala ngo na yo na temps wana oyo ya période ya école de base ntango yo kobima na baklasse oyo nyonso yo okokoma moto mosusu okokoma tellement makasi okokoma nguya makasi ozomona
nazoloba because you weren't before. te okendaki liboso kasi mpona bwanya nzambe ekofongola yo na bosolo yango na nde nguya sekasire ke okende na baklase wana eza motuya mingi ebele mingi ndenge toyaka eglize oyo ezali mayangani eza kaka te motei moko azoteya alingi asala video mpo bato batala oyo ezali mayangani tuinvitaka mpe bato ebele baya yo komona site web na biso okoparticipe na site web ntango biso totala mayangani na biso na YouTube BBC me tozolinga yo yaka mingimingi na site web ozalanga je implike na site web na biso wana eza bisika ya kitoko oyo tokosangana na olinga yo oyaka na mayangani na biso oinvite baninga na yo bacamarade no bisika nyonso ozovivre que ça soit na France, que ce soit parti na Congo to na Afrique, région de biso. Peut-être aux en partie Faris, région de biso yebsa baninga na biso olinga bango batala pe ba kota mayanga ni na biso tango zoya mayanga ni boye to pesa ka mabonza eza acte ya kongumba mela na biso nzambe ezali elembo ya kongumba mela biso nzambe okoki ko pesa na banzele ebele okoki ko mona de code d'esprit eza wana ko mona ndenge nini ozwa code d'esprit ezola kiso yo okende na Lovod App Store o télécharger yango comme ça oko recharger na carte no visa tango recharger carte no visa o sombi visa na carte na yo pe otie ko bando pesa code yako ya mambongo eza wana pe ozo komango pe eza très simple oko pesa ngo pe na PayPal oko pesa ngo pe na PayPal na biso soki ozo vivre na RDC tozo benga oyo ezali M-Pesa eza mobile money eza awa na RDC pe na ba pays ya est kuna msusu eza connecté te mais yo koki ko pesa toza na numéro oyo eza wana oyo ko yamba yango oko pesa ngo pe na numéro Airtel eza to oko sala transfert direct na banque oko sala transfert direct na banque oko kyo sala ngo kaka c'est rassurer que o pesa na honneur ya nzambe eza acte ya kongumba melano yo ya nzambe wana nde ozosala okosipote pe musala na biso na Rhapsody de réalité na mokili mobimba tozopesa ba million ya bakopi kouta awa na mboka RDC RDC eza na ba population ebele okosunga biso to atteindre butu nyonso wana liloba nzambe na nzela Rhapsody omoni kende Kongo eza wapi kende na ma okende luka loba luka yango ebale so eza mboka munene na Afrique deuxième pe eza na ba population ebele bato ebele baza sunga biso to rejoindre bango to kutana na bango olobi na alinga na pesa donc oyo pona Rhapsody de réalité tokoki kokabola ezali dévotionnel ya liboso quotidienne na mokili mobimba ko salami na musala nzambe passer Christ na mokili mobimba pona efficacité ya nguya ya nzambe ya matériel wana babomo ya bato ebele échanger na mokili mobimba na linga to sala mususu ndenge moko na oyo tozokende to changer to simba mokili mobimba pe to kotisa bokonzi ya nzambe na mitema ya bato na linga yo rejoindre pe ko sala donc olobi na linga na pesa pona 1000 copies 2000 copies na bisa 5000 copies 10 copies qu'importe oye o pesa pe rejoindre biso site web na biso eza ndenge nini okopesa ata soki oza libanda kit oza na site web na biso okota omona ndenge nini okopesa pe makambo ebele toza na ngwatisa neno na ozongela bino poso koya koba kobika na liloba oyo yambi lelo maloba nzambe eza maloba sûr maloba nzambe eza maloba moko sûr maloba nzambe eshua kate nzambe apombola yo tomonani lisusu